Alors bana mai mbote na bino mbote na biso nyonso mbote. Toutes mes condoléances na libote ya Gianni na bana batikali. Na na mawa na pasi ebele na motema. Moi roloba mingi ate. Gianni c'était un frère. Aiki puma moninga. Oyo toyeba into aiki bana mige. Ba 20 ans, ba 22 ans. Donc Gianni aza moto te oyo. Gianni aza moto te ba ko betela nga lisolo na ye. Ngai nde na ko betela bato lisolo ya Gianni. Po biso na ba Gianni tanga zoya na Chic-Choc Luyenge. Azaki na nsi na ba 22 ou 23 ans. Gianni penatanga oya na Chic-Choc. Aiki na ba 22 23 ans ye na apo. Maître Wazo Kasamba ayebi masolo yo na oloba. Biso abana matonge. Nasi bino nyonso boyebi ngana mona matonge pe na mwana zwawo numéro 1 Pongabi. Do Pongabi so obeti masolo Pongabi, ngai muna obeti ro masolo Pongabi. O zigida ngai. O tipika ngai. O dima o bolobo. Ngai muna obeti ro masolo wana. Matonge 1, matonge 2, matonge 3, yolo, nga muna obeti ro masolo ya kalamu. Po na bota mina koli wana. Yote muto wa obeti nga masolo. Wana ya eza fief nanga. Donc fief penda ba obenga ngata wana mwana muke Mailomoto, ingénieur Mailomoto. So otunira muto nyonso matongo yo baka type mobo na bane 80, ingénieur Mailomoto. Abiso wana ki savant noir. Awe biso ke wana naki savant noir, mathématicien liboma Mailomoto ngai maya moto lembisaka safo metumbakela mbate ngai. Do ba Gianni bazoya na Chic-Choc na misu na biso tozomona bango. Po ngadi aza vie na nga quartier. Aza vie, aza masate. Vous comprendre, ngadi aza vie. A masate. Bambalio sombonion sona ba vie. Ba bombo fifi nyonso wana tozomona ninga bazoya na masolo. Po biso yaraki kala yaki ba père juif. Minzoto wela na imika. Moni bisika za imika. To ina orchestre na biso yabana matonge litonge musique. Bansimba banani. Na ebite bakenda ça fait longtemps 30 ans passé. On a aussi comprendre masolo biso pena doaki matonge yaki na makamunioso bana batambongo ba intellectuel balataka basket na jean na polo totambulaka na la gomme te la gomme de ko mona okana njeli na kimbanzeke na matonge biso otikala kotambula na la gomme te bana batambongo bana bamvwama tosukulaka na ba piscine tokepa ba gigi nsala pa te gigi nsala kabamba na piscine to sukula tokepa ba majo na silva kabamba na piscine tozo sukula na kati ya quartier ba misa ba na ba piscine biso koline ngwana la gomme toyoki komba la gomme na kimbanzeke na nzili biso la totambula na la gomme te bana batamvo ya mbongo ndesiko ozomona Chic-Choc Luyenge wana salami na misu na biso po bango nyonso baiki na minzoto. Bango nyonso baiki na minzoto. Bayo créer Chic-Choc. Bango to baiki na minzoto. Bango nyonso nazo yebisa yoba po minzoto eza basango mundu basalaki yango. Ezaki lisolo ya bana njili na bana kimbanzeke. Minzoto wela pendeza laki lisolo ya bana njili na bana kimbanzeke parce que la 99% ba comédien ba na kati kuna zaki bana njili na bana kimbanzeke. Mwana matonge alaki te na ye bagate bangadia dia bulni na ngwezo ka bango ba bona ebite mutu na mutaka na don na ye mais na matonge to zalaka na ba comédien te bombo fifi eloko yo abanda ko sala wana baba lubaka te kasaza ko signaler ezaki numéro moko maître pai muta inisaka ye
que son âme repose un peu, maître pas auto tikabiso akufa na COVID-19 mangwaou akufa na COVID-19 donc liwa Jani bana mai po Jani na benga na anniversaire a Sean mwana na ngai tanga kokiseki inane na bifo mutu moko ya ko animer pe na mutu moko un grand humoriste ya ko animer moi si na bi opona no kasi Jani na bempe na Jani no yaya mwana ako kisa inane samedi oyo ba oboma bushi moko yo ifo sala abiyaya yaga kuswanga na gare na hoya ayana petit na moko boye to feta 6h du matin to sana feti ko banda 20h 6h du matin donc mutu oya yepa na yo 6h du matin aroza na n'importe qui te azapena mutu ayebi yo ayeba famille ozomuna azapena mutu ayebi yo ayeba famille azotala munene ya famille alibota na yo oh mère nanga Jani aki ma mari fumbwa po mère nanga ki ma mère azaku tuna olo bazaraki dalaka Jani lo kwa komi na passé na komotia makamunyoso na passé mère nanga se lo fumbo o fio misabino yo nani o fiba ditika o fiba ase lo fumbo mama mari o sepelati ako sepelisa yo fumbo pera leki na ngai ela meje papa leki akufi mwana muke 29 ans papa leki ela meje que son âme repose en paix oh mère solo ya nini abi yo moni oyoki solo ya nini mère solo mfumbwa mère tala tshela ngai gamel nanga mopanze avant ko bano ko kabula fumbwa alinga fumbwa trop pera leki nanga ela meje papa leki ela meje na fumbwa Jani pa linga ki fumbwa mingi po moni biso bana matongelo ko toki na wonza munene pembe na biso ya zigida na tipka yaki de wenze ya zigida ezalaki na en face ya kalieti na mbaki epa ya ba vie nga Rigo papi ya yuyu akei ya na nga yuyu aza na Belgique na pese mbote ya yuyu nga petit na yoleki ya Willy ya yuyu ya moko no bakulutu akarabaka boboto yaya moko boboto yaya moko pendo kaka yaya moko yaya ba yaya lelo bazaka ka bongo biso do ko na ba yaya bakulu yaya pendo so monero wa membre ka ya famille pour kazani ga yaya quartier ya yuyu to ko li kitoko ya biso ya umona ba souvenir nyosa kitoko wa desila kate ngana umona ndenge Jani azoya na mini na six shop wana minzoto sikoyo ba mangwa una bangadia de ba Jani nenga zo ya bwina apona kati ya six shop loyenge tango wana na deja mangwa una ngadia de bakabwani mangwa wa komi maître pai akabwani penake zagira masora mbongo na ba dépenses zangatina mangwa u atelemela ki ngadia dia faute za ngadia dia biso ni obana matongeto yebi faute yaki ngadia dia ba dépenses inutile mbongo zo mona antena kesi mangwa wa ko sala mofu na ye ngadia dia ayiko recruter nani mere vala na shogun ndo monisiko komi deka vienga dios oh petit nanga hemu shugu petit nanga wevie sikoyo masolo wana ale kuna sikoyo mangwa upa bwa kitoka ngingolo na bapwali na boro wana ilingo bo mangadia diati toka ngingolo tika matonge tika kwa toka ngingolo no yaki guerre moko penda guerre ya solo ya mwana ba guerre nyonso etikala wana ezaki ba fausse guerre a vrai peneza yaki mangwa una ngadiadi
ba Jani ba yebe na bana mike na kati ya move Jani mandefo ebimeli na kati ya Sikso Gloyenge yena apo Jani Owe poto ba Jani ba ya po Sikso Gloyenge muteya na bango nyonso ba Ivala ba Jani ba po Sikso Gloyenge muteya na bango na bangadia dia bango nyonso epi muta mema bango azana yawa muto pena sana masolo wana ke bana mai staff nyonso ekoma koto ya azana yawa mais ba Jani na ba po ba eki poto ya masolo ya bana njili ba eki poto ya idéologie te mais ya masolo o moina mikili ifoluka muhimu azana dok ozazala na ye obenda nkasa orgo wana forma solo soko yeka ka poto na ba idéologie wana ya bana soki ya wapi na utanga kombo te ogene mbeka o poto o tika ya tika koya nono makama poto te kona luka mumi moko azana doke na diembela na benda nkasa kolimbisanga ole na muno kwa mboka te eloba na ngoi Etienne Tshisekedi ole na muno kwa mboka ole na ndinga oye na poto diembela na sima mwasa peso muganda basa ba congolaise loba kuna mundele na ko comprendre na ngai mais ko botie te poso botie ezali charge otikeli eza mabe bufanda na bino 5 peso mukanda c'est bon yo ke no gauche ya ke ne droite soki po moni azane bien botigali na bino bo continuer na bino vie mais ouais ozo mukanda na sima femme congolaise même Satan a repé qui sont les gamins wana même zabolo na ko biso ngende konanga yo sali mabe o sali loko yo basala katenda mukili etumbo eza kolanda yo o benda nkasa na sima mwasi congolaise ogobina kimbiri mbiri café na ngesili moto oge la sofa yango apo po batunyo so walo baka AVC bomi apo oui apo azo ki AVC mais apo déjà zaki na ba problème belé na niveau ya motema apo azali na ba problème belé na niveau motema po emeleli ya masanga ya Jack Daniel ya apo esengeli bo pesa ngo kombo muto nyo safana na po meme si atula ninga za wana muto nanga si at mister na pesio mote wana bana 4 bana njili bena bana njili atongo bango wana ba mister si atul kucha po si atulo sala bien oya poto o sala famille ona poto o vandi sa idéologie o sala bien moko ko sakana te po lobi Congo wana so ke vandi si staff bino boko za siko ba prêtre boko simba humour na Congo parce que Congo ba humoriste mingi makasi ba bima na bango bino boko za siko ba humoriste oyo po si atula deux fois te mama na humoriste depuis mama solo humour ebanda apo AVC oui to boyite mais apo azaki de na maladie belé na nzoto apo ndeki suicide nga benga ngomso aya nini jania nani ya abio ya kunengo benga aboye lo pozaka laika mutezo sala kotona na Suisse ba tshunenga mo lisoro moko boye na zuma bulo moko koto ba apo azuivi na yo seriete to lo bango pena to bomba te apo atikala ko so fine yo seriete ndeni mwasi olala kanenda ko moko ezana mibali misupe ba bimakane libanda est-ce que mwasi anengo na za mwasi ta za ndoki ngana ebisa bino déjà que sexe basala ngo pona basité rapport sexuel basala ngo pona mibali tala tana basoso nani ala na muninga so mona soso mwasi azola na soso mobali ezaka te sexe ezali plaisir moko basala ngo vraiment à 100% pour les hommes à 50% pour les femmes. Moi ça rova ne peut 5 ans moi ne peut mobalité c'est le côté mais so moni moi si ala ndaka mibali pona kobo a moi si makami sala mabe moi si kobo o sele kobo li moi si kuto fana na Palerme muso sengi pa bibebe na lembi bibi na zana na posa na ngote bobi bon c'est pas grave lobe o pesa nunga ozayanga
Ok, c'est bon bébé. Ebite makambo na oloba so ezokota bino so kota bino chaker yaya po bamanga musudo oma koyoka yoka o mwasi ya ndomba mwasi alembaka sexy te azandoki na ebisi yoka azandoki mwasi basala epo na sexy te ezala libata ya mobali mutalandaka ya mwasi jamais libata mwasi ando kolanda mobali sexe eza eloko plaisir moko basi bazalaka nango soki mobali eza lokola ema soko tie ema ezalaka mingi otie positif ekopusa moninga ekokangama te mais soko tie bouchon eza négatif pa ferraille ebalani ta ekangami mwasi azali négatif corps énergie négatif elukaka eloko te positif nde mutiaka na pose ya négatif c'est clair et net mais mwasi ozali na ndako abimaka suna mobali moko libanda ndekolanga seke aza mwasi ya misala mabetika ye soki okokotika te zwa pa obanda kotimuna libulu yali oyo apo asali oyo nani jani kuta asali zwa pa obanda kotimuna lilita na yo mwasi ya misala mabe ozoko akotika te alo zwa pa yango moni jani azwi pa amitimuni libulu na ye asali shwa na ye moko mwasi ozani na wacha ndako akenda kobimana mobali mususu nesi basi mususu komona pe aili ozemi bongo elinga zemi nene soki mobali wana azalaki danze kamata zemi yango memela ye pesa ezemi na bokola bosala famille bosuko elinga zemi na kati ya ndako ndenge nini boyebina betela bino lisolo moko lisolo oyo batebele balobaka eza tabu eza nango tabu te eza lisolo ya vrai na nzili bazalaka na bourgmestre moko bazobenga papa Lwemba nasi bino nyonso boyebi papa Lwemba bayemba bana na ye nyonso Chantal Lwemba Guy Lwemba bana na ye nyonso bayemba bango bakenda sango bakenda lokumu orge vie wana azalaka bourgmestre azalaka pena mechola pena ya milatre omoni ba milatre ba belge pena bazobenga pena ba milatre aki siko na mwasi ya Congo Brazzaville aki bourgmestre ya commune Njili o pena simbaki Njili lokumu ya banjilo ekenda liboso vie wana papa Lwemba aki siko na mwasi azalaki mutu ya ngambu ya Congo Brazzaville balari baboti bana nyonso babima ba meti ba teint clair bango tout na bakoko na ye ba teint clair mwasi siko akendaka vacances mingi na Congo Brazzaville kotala baboti na ye ayaka orge ezalaki na mwa liya moko boye kuna atie mwasi ya bato na mpungu mwasi ya libala femme mariée atie ye na mpungu yaya azonga sali malamu priorité à droite ya azotika priorité na gauche code de la route faut boye ko code de la route oyebike mwasi ya vie Lwemba akendaka Congo Brazzaville kotala baboti akendaka kaboye bu aina zemi auti na zemi na Congo Brazzaville bafami bafanda zemi ya nani mobala babisoki alobite na kobenga président Maréchal baboma ye na babwaka ye na mai mwasi aye koavoué abite zemi eza ya mobali na nga te eza ya mutu moko kuna na ngamba Brazzaville ye mutu atienga zemi oyo mobala babi dans ce cas il faut divorce bafami babi non nebela bana oyo boboti odivorce tika ye na zemi na ye akozwa leçon ya vie na ye mobima basali ba cérémonie babwaki ba masanga na ba mabele ba lobilo yo makamu na bango parce que tate ya Lwemba azaki mukongo ba lobilo yo makambo basali ba cérémonie na bango makambo belebele mwasi atikali na ndaka libala abokola bana
histoire on a biso mwana njiri nyonso ayebi yango. Alors mama petanga ke bota papa pe ake ko rendre visite andimi mwana wana koma mwana na nde ayo ko bota fille wana Chantal Lwemba o jibe mpia na yembaka Chantal Lwemba alobi nzoto na ye jamais boya simizi bouton kutu na nzoto ya rakate. C'est vrai aussi Chantal Lwemba est la plus belle fille hein. Et à masura ko beta te Chantal tikadi mibali batutana mituli boso ya lopango na bango po basenga loboko tata na ye nzambe na ngai mwana mwasi ayeko botama la seule fille na kati ya famille Mwindo Chantal Lwemba la seule fille Mwindo oya botama na kati ya famille Chantal Lwemba mwana ekobo obisuka na ngwa salanga ni tanga e Suisse ayo vana Suisse ayo bala mundeleti poison sa bana ya ba médecine na kati ya famille afuta nyongo ya mama na oya salaka na kati ya libala. Mais eloko wana ko longwete ba mobile ne pas kufa atika la veuve na ebité lelo so akoma na mobile mosusu. Mwasi azamote kobote ndeko na ngai. Nga makambo na oloba na bino na oloba na bino avec expérience mwasi asala ke kobote azaka ndumba te. So moni mwasi osala ki ndumba eza na raison moko boye mais apona elengi ya sexe te. Yo moni bandumba nyonso abasi bayoka ka sentiment mibali rien ndumba moko te okoyebise ki oyoki nga ndenge nini rien bandumba bayoka ka guya mibali te. Bondumba ezaka na elengi te. Libala elengi ya rapport sexuel na libala ezalaka soki mobali olingi mwasi na yo ozo ko batela ye oza pembeni na ye ozo yoka ye ozo sala oya zo senga yo e bolingo ya mwasi eutaka et non na sexe wana cerveau. C'est pour cela ba mot doux ba je t'aime chérie t'es belle biloko nyonso na tango zo ko pakola yengo na nzoto nde ezo pesa ye elengi pe kimia tanga ko peso sexe omoni sexe ezalo ko le lubu ya fumbwa ba mo maloba kitoko makamba kitoko bolingo mingi na mwasi ko batela ye ko sala oyo azo senga yo tango zo sala biloko wana sexe ya mwasi pe zo koma susu kali makasi soko za agressif oza méchant oyoka ka mwasi te ezo koma bololo mobali akoma kolia libanda te oyo ndako ezaka ndenge moko na ya libanda yondo bebisi yango yondo muto komisi yango bololo di tselanga baker kuna na sana ngopo sa ba bloquer vidéo te tselanga baker s'il te plaît tia baker pona baki journal lelo nazo banda fete ya ba mama bandaki nazo bwakela ba mama ba fololo bokondane nga te nazo bwakela ba mama ba fololo parce que bolingo eza na ba mama na biso ba papa ya pasi mingi mais ba mama baza na bolingo wana baza na bolingo mingi uzomona ya umona wa mobali azangi mwasi azalaka na pasi ataza na mbongo azalaka na pasi makamu mbela ukokate mobali esengela za na mwasi basi baza malamu mingi pona mibali bongo yo kaka ti lelo za naza na mwali kwashi na ngai makambo likwashi otika te nzambe na nga bapangi avensa luka mwasi tika mwali kwashi wana okende kokuta na ngena ba 21h makambo ko tele magana kwena mwasi esila kala na 1990 yo za na ngati lelo telemi osolo soli mwa ba bizu balobia nyama ya komeka na nyama ya kolia eza na bokeseni mibale po ya komeka ya sukali mingi ozo kanisa munena nyama nde orge yo meki bisika mungu ezali yo kia nyama openda kitoko lia nyama mobimba nango oyeba soki mungu ekokato ekokate. Janifai aegi na ba masolo ya ba poto ya bato ya kala ka na poto so komi na poto ya ozinga miliki sima mwasi moko opio nkanda mibali boni ya poto ya mibali boni ya ba Congolais basi bakoma kopimela bango ba domiciliation etikanga kafa katanga likolo na yo kafa katanga likolo na yo ya yo po faina mwasi anengona muza zoba ozo comprendre loko zo sana mokilité. La femme d'abord
c'est l'obéissance, c'est l'amour, c'est le bonheur. Moi, ça, ça la bilo misato. Moi, ça, ça la bilo misato. Olugano bilo ebele belete. Asagana amour, obéissance. Moi, si nengo mona kayewana. So zo zele logo moko boye pa ya moi si zagana ngo pa moi si te oswana ngote. Moi so azangi bilo misato ana yaya. Sukura maboko. Sukura maboko. Ya umoni ba kuma umema bino nakenda kanzambe, nakenda kanzambe. Nzambe depuis kan nzamba zaka na ndako. Nzamba tonga ndako moso ke kuno kuti afana pangala naye. Nzamba kana ndako. Bino momu de botiki basi na bino basala nengwana. Busola gate. C'est-à-dire, esprit à dialogue et à la raté, na ba couple na bino. Moi, je discute avec ma femme. Ah, bébé, regarde. Iloko yo, nga na moni rozala bien te. So ito kena ngo boye, e go bebe c'est la option makambo boye. Tala boye. Olobini. Ah bon, d'accord, loko lobi boye. Te, to meka boye. Bon, to meka na nengo lobi, to tala nenge osala. C'est-à-dire, on discute. Na boye na nga ba camarade na kunanga. Na boya mwasi na ngaza na ba camarade. Nga na expérience mingi ya poto na sali bambule be na poto. Ne bandeli ya seki lokola picle. Après ngonga mwa yo comprendre que mobala seki na raison. A s'excuser. Atika makamba ba camarade ici. Pana nga na go fung la porte na koti na porte te. Ndaku na nga ngo. Garage na nga ngo soki na fungoli moni garage yango soki na fungoli na koti. Nasana nga libanda na telemina. Donc soki na koti mutala te bana bazana kacha ba chambre bazo travailler ba devoir soki na koti na caméra bo mona ga oyo na lobby ndenge za na kati. Oyo ka makele te ondire batu balaka te voisin kuta tunaka est-ce que bano bazala kana ndaka bisi bazala ndaka bi mais c'est incroyable. Makele yo kana ka te baloba te non ba travailler ba blongo ba peinture basala ka blongo na bango oyo musolo walinga zala dentiste asala ka experience ne ya ba mino banini oyo musolo walinga za journaliste ataka ba caméra azo sala ba émission aza ko interpréter ndenge ba journaliste basala ka po bango ba ndenge ba botami bongo baza déjà oyo mobile aza footballeur Sean yegutu Auxerre ici à juillet parce que a néo licence ngate mona futi licence Auxerre muté futi licence. Bon voilà mais ngana opesa na Auxerre tena âge à 13 ans. Faut que ça 15 ans na moni mwana komi pena bon c'est bozo e bozuye. Mbongo ala on a sougate. Na na besoin bana nga parce que baza bano na eko bota na kimukolo. Nga si na bota na Congo ba yana bango si babala ba kenda na eko bota sous deuxième génération yo na poto. Donc ko bota na nga liboso ya ngote na bana mikolo na bakoko. O baza bana na eko bota na poto. Na zaki déjà homme marié, père de famille na Kinshasa. Donc oyo eza deuxième génération ndenge ga toyeki tokuti ba réalité ko bota kutaki pasi moi c'est na saki 2 ans zo anézemité ko bota yaki pasi po mutu atika déjà ko bota moi na biso asuka Miradi na Sean bazana ekara combien Miradi Sean azana 13 ans Miradi azana 20 ans donc 7 ans moi c'est abota kana lisusu te a luka sko zemi na kimukolo toboti na ba condition mo apasi wana ya ba masolo na wolobate na koteki na bimaki na bino mwa muke na koteki parenthèse na kangi parenthèse na zongi sikoyo lisolo ya Chantal Luemba do moni bena mwasi ya mokonzi bourgmestre otobenga ba commissaire de zone ake Congo Brazzaville kota ba famille ba bwake lié biloko moko bwe na miso mwasi akangami na mpongo mulari moko sakani na ye atie pezemi po kala pe ba préservatif ya ragate aya pe na bwe ba détecter que zemi on eza libala te eza zemi ya libanda mwasi andimi abi zemi oyo ba tsekinga biloko mabe libanda mobali muso mutatenga zemi ba faim ba biloko andimi to piniri yema ko tika na libala ay ko bota la Chantal Luemba mwasi na ebisio mwindo ngolo la seule mwana o abotama na kati ya famille ya Luemba mwendo eza Chantal Luemba bagi bango nyonso bala ba meti mais moi c'est Gianni bablo wa salitia comme ça Gianni na niveau yo
Moi c'est mon colo, moi c'est mon colo, bimagana mibali. Il faut bimagana mibali ya mabomate. Moi c'est mon colo ata saligi ndumbe zakana one lengite. Agozwa lepe cliente. Mibali balingaka basi ya bana mike, tolo ezana no mobeso eza bololo. Mibali balingaka bongo. Moi c'est mon colo déjà au bota déjà. Nayebi pété. Moi franchement je sais pas mibali o balandaka basi ya ba. Moi c'est mon vraiment je sais pas. Moi si azalo go empêcher na wenza basoso. Vous disiez lobi bon pauvre Luemba kolobate que Aïcha Koufa déjà. Pour na commercial non. Pour bima côté à bamanda chante, ba na commercial. Ou bima côté à bamanda chante le pango à sirop. Il y a sirop sur le sirop. Kala 30 ans passé na tchaba makona ouais. Na ebi bango nyonso na ba pechu na nyonso ba kola ba mikolo pour 30 ans passé. Mais histoire on a beteli bino eza ngo histoire tege ya kobomba po na ebi te soki secret ni na ngweza wana. Ezaka na nga pesa bino mwanda kisa mongo boye po efungola bino mwa miso. Alors basi misusu bazali azana e mwasi me azana libala me abimaka suna mobali musuli banda. Mobali yango pe azane ne lokote. Tize me yoko kota akomoluka. Mobali nini oyo? Mobali nini oyo akobogola zemi. Kaka mobali andako mutu akobogola zemi wana. Meza mote ya mabe. Yo nini olingo bogola mutu zemi oyo makilo eza yete. Opesa mutu charge wana. Eza mabe ndeko na ngai, eza mabe. Mwasa janine nga yagi wana anyokoli jani ti jani akomi alcoolique. Jani akozo mulangi ya 45 ya Jack Daniels. Ameli clairon amela suna vérité. Mais Jinoja, mais nini o baye boki boy ko yaya. Abi ana problème bele ko bomba ngatika na baye ata boy. Ngana ebi bato ba kozwa jani na France ba mimie na Suisse. Ba PCP musala. Kaka mwasi abenga kuna na Suisse o moto boy asa mukanda yete. Mbila kitela jani échafaudage. Jani pena koma ki pose balare komo kota. Jani pena koma ki pose na Suisse. Mais Jani pe bon ezaka likambo lo bateke o ezaki chance te. Orge Jani soka tegine mutu na Suisse ya kana ba mumie belé même ya mindelo alinga tane mutu. Même ya mundele alinga tane mutu. Obinga na ya France bena homa France boy. Bu. Ngabe na ba wira ngaba mumie. Ngana webisa bino lisoro nzambe azomona ngai. Ngaba yila ngaba fumbwa ba makaya buba kwanga. Ngai ga bozomona ngai Google. Natiki mwasi na bana misatu na Congo. Bana misatu bana mikolo ya 14 ans, 12 ans na ya 8 ans. Siko na o calculer minerval ya bana fona luka kayu rapide ba petit na ravitailler ba petit. Me bato bazoela nga ba momi oya ya masola kini bosana ngo tala petite yo azana kishinga mpemba azana niere. Oh nga butu bongo ezo raisonner na no ba petit na kini yo zoela nga so masolo ya momi azana doki aza fwala azana kishinga mpemba azana niere. Ah boni boyogo nga loba no basi ba yata ba 6 ba damasi ba kitunga bilia ngai nzamba ligora zo monanga ngai yako ebina ki belome oh mobali ko mwana muluba oh belome mobali azanga cicatrice voisin na ngalo wala obima ifana kota na ngana ndako bandakala yelo wazo bima soka simbi ngana masolo boyo gelanga mawata boni ndako boni ba fille boni boy na mbwa ko yako matela nga ninga zo bima ona na mbwa na ye mbwa ko yako matela nga maka akende ga ninga zo ken azo souffrir pe makolo bo voisin na mundele loa za veuve mobali auto kufa
so kia monika kangai Nzambe pena na ebisibino masolo ezebele mais avec le temps to sola na biso makambiza na obebele bon ezaka bon voisinage hein? Na mona ke ake balade na mbwana ye akenda ta okende bon tokoba biso ya mikili to ya pena mikili ngana mikili pena boye nazo rêver Panama na chama kulona kacha Paris tangona nazoka sikoba nzembo lokola ba Matebu ya banganche ni Arcos interprété par Papa Wemba Matebu yoka mobali na yo akobelela yo nakacha turefele bisengo banzembo na tona zoyoka ngo ezobalanga su mutema Nzambe na ngai banzembo na ngata na oyoka viva la molokai ezobalanga mutema na tsaka makolo na ngana kacha Paris na simba turefele sikope na Nzambe kwa yoka kili bondeli na nga banjilo ba memela geli bondeli na nga Nzambe okili bondeli na nga bona se retrouver pena boye na Charles de Gaulle terminal 1 mboka basukolaka na mai mboka basukolaka na mai soko ye na Paris oyo na ba mai bakara ba citerne ezo pompe mai na nzela mboka basukolaka na mai siko yo uti na mboka fulu ango fulu ezaki na gambela na sosa pyramide ekosati pyramide pende ya Ramsès III ekosa fulu ezaki na zando tika na lobi pyramide ya Tutankhamon ya Ramsès III ekosa siko uti na bapelo kwa bakini wana pena ba Zaire wana ba Congo wana mboka ya fulu mboka ezanga mwinda buo fungola misu bo se retrouver na Charles de Gaulle omona pena métro na kati ya aéroport métro na kati ya aéroport ofele bokoti buwe memi bino tina terminal mususu memi bino tina Charles de Gaulle ya kabongo yo muto yeba Charles de Gaulle te Charles de Gaulle ya na ba métro ça dit ça Charles de Gaulle ya ngomo ya aéroport ya lokola munene lokola commune ya Njili Kimbanze ke Maluku Kinkole munene ya Charles de Gaulle do izana ba métro na se wana Matibo okena terminal 3 Matibo okena terminal 4 Matibo okena terminal 2 Charles de Gaulle ya kanengwana so oyebite ozo yenga ba bisoka zwa métro ngozo okene gare du nord zwa métro memomba mona gare à train bara moko futi tike na yo o mati train gare du nord na 20 minutes so komi gare du nord esili obiki pona bino okuta lo moto ba congolais lingana na garde yango na kinkole na zana inkisi lingala pena na garde nord yo po lobi na mundele okuta olo bana lingala yo saka lingala mo lingala muningana yo malama France ya ngwana France pena so ovana na France o péter le plomb tenge bata Canada ba péter le plomb tasikoyo batineli nga video na mboka ba Richard Mayemba mwana mai na ngai na Calgary neige tani na funguli bo mulunge na France yawa mulunge za na Paris yawa Nzambe bino bozana na makamba malili makambo sito leka bo moyo ezaki final akisa bino moyo mote na kitaki nini ta na kitaki parasoleil na ngai voiture po moyo café na esili moto orge na yandula café na musala na melanzela aga na caféine na mela onga bongo bajani wana ozomona bajani bon vipe za il faut zapena connaissance ya vipe senga il faut za na connaissance moko makambe belé na vie e obikisa yo po so ozaka yanki ozapena maile mingi te olonga pe mingi te po muta mayele ataza na pasi alongwaka na pasi na nzela mayele na ye mayele ya bongo esungaka na vie ya moto jani pena mwasi aye na yeba nzela ba Grèce wana nzela Grèce botu na David Mumbela obetela bino masoloti nzela ya Turquie Kashmir yo wana kombo Kashmir
ngana kita ti ba terrain wana nyonso omona ba terrain wana ngana kita ombranda yana kita ba terrain wana e masolo nenge tambolaka ngana nogoti na kita pe na ba terrain ngo omona ngana mama na koboy na kita pe na ba terrain bwe nazana deba na mai na ngai fo ba kota Grèce ba ya Paris nana debu kupena ba foala boy bana mai fo ba kita bazana na ngambo guna na mel kongo na pesho bambote. On disait Mansevani à lobby Oyandulaki yo ozalaka mu Congo to muluba biso ozaba kinwa on comprend biso ozaba na ba kinwa ngalo baka chiluba nalobaka vraiment chiluba très bien nalobaka chiluba nalobaka kisonge mais ngana kinwa moni biso na matonge to koliwana ezaki quartier ba zombo na ba Congo ba mista nyonso to aki to kola na bango ba aki ba zombo ba Congo biso zaki la seule famille ba luba oto aki na kati ya quartier wana la seule ya omona ba luba kende kuna lopango ba luba ba mama pena quartier lopango ba luba kuna lopango chibamcheunga kuna e siko na vocabulaire na ngana goza ba moni ndivre na yozo sela na oza la mwa chiluba teta niski na lupango langa musuya bandolo ba matega chiluba jumamba donc ozo comprendre donc lingala nanga eza lingala ba kinwa lingala ba kinwa ezali ki Congo lingala eza lingala ya baluba te o babote mipenda o na lupata pata na kamina o na mbushimai na kananga te ngala za lingala wana te umbrane naza lingala wana te yango batu mingi batikamoka mais yo ne yo muluba lingala te ngana kinwa muluba kinwa biso ba kinwa lingala biso ezalaka ki Congo ndambo ya kimongo na kati na lingala ndambo Mzombre na pena kinwa pena don mutolu pena babendi ka bakati baloni yango na Kinshasa ngaso na okene nesi na okene kabinda mbushimai kananga pour mère na ngaza ki directrice na office de route na Kamina donc moni Kamina Kabongo donc voilà mère na ngaza ki directrice na office de route toujours voyager mingi na makamba misala nde na yeko mona bamboka wana et puis biso yoke na bamboka na rwa bana batambongo tango wana société d'aviation ya ba soldats ala ki Gila Air mwana expliquer bino na ba mbele ba ki pour comprendre makambo ya kina aéroport et il faut ça la pena biso ki bana siko bana officier militaire to kenaka ba vacances na ba province ofele nde bisikanga na yeko découvrir ba mboka wana mais moi je n'ai jamais grandi na kati ya bambo ya ba mbushima yo ba ni rien tandis que famille nanga nyonso et puis to wana chef coutumier na kati ya Kabinda pera leki nanga donc na soki na lobi na chama kolopena na kati ya mboka ba omemanga na chipoi pour descendre pena ya bena mitanta chiba mcheunga kafumba mpata mais biso zana biso ba kinwa biso kutu na famille ayi kutu batu ba utaka mboka bayaka pena bayebi lingala te baloba ka chiluba ba oya pe 6 mois après Mobutu futeli bango susu tango na yaki Gila Air yaki ba Antonov ba pesi bango su biso ba opesa ba avion ba biso ba opesa ba avion na famille po enotika batu na mboka ezo batu na nzambe nanga bomoni ministre yo mwana nzuzi ambo wa petit nanga bina pala ya toli aba fufuna o batie ministre wana petit nanga bina ya pala to damene ba fufuna ba matamba ba Mugoro kene kini na nsina ozala décider na bato pena oyo ba ko norenga ponga voilà bon en dehors ya jeunesse na nga kolifu mana poto nga ko na poto bana nyonso ya mikolo bo mona ba botami ba ko na bango na tiana makolo na kini te mais na okene kini cette fois-ci il faut na kini nga na problème na kini te
na ba famille kuna père akufa que son âme repose en paix mais nazala batu ba papa leki ba mama botinga azali nazala bandako makambo belé nazala makambo belé kuna na kini nazala ka muto te go akimaka kini te nga akimaka na kini te ba petit ne ba ki mike na kende na tika bango ezalaki passe moi si na sala ka temps ebele muta otika na bana zagite. Alors, étant que papa qui se respecte, na wosa ba fantiro ba congolais ba sala gate, ne lenga no monta bilamba na kini, ne lenga monta mutuka otini na kini, otiki bana bango moko, muta okengela bango azate, c'est très dangereux. Nazoki soin bana nanga, ata un jour ba ko bana na bango ba okene na bango me ba iba ke papa azalaki azoki soin na biso a privé ki ba désir na ye pona bango. Donc c'est hyper important biloko wala. Ngelo mo frena ngate pona ngene kini ezaka bana tanga na minito mama na bango na minito ni na yebwe ba yebitege na yake me mama na bango ake ba cour na ya sala ka ba médecine ba nini wana sikoyo so nga na bina bima nani auti hotel bango wana nda so bu moto peli na kati o mwana kufi ba botoli obano batikalite ba botoli yo donc bilo wana nyonso nga na ngoma yele biso koli penana tata na mama to koli te ko koko moko mta koli te biso koli tata na mama tata pena yo wana omona père avandi wana pena bino mo bo sentir que no père ye wana deux fois te wana bozo bate mère azali wana bozo mona pena discipline na kati ya palais bana ba okola kitoko na discipline ba parents biso koli pa ba koko te o pa mama leki o pa tata mwasi moko te ngana bibilo wana te. Donc, on a conseil pas mal qui me battent, beaucoup de biso, beaucoup biso, ce sont nos parents. Donc, bilo on y en soit là, ils ont compté. Ils ont mon. Bon, on a mis la café pour nous appeler fatigué, yaya. Kalaming était en 22 ans, on a aucun moussa nanga, oyanga. Pour boulot, ils ont souhaité moi, ba japonaise, ba auto fungla, il faut un peu ça, ma boko ba. Na habité na aussi sa moussa langoka. Nga sala nanga ningona. Donc, on a olala mwango, muke, après, na ke boulot nanga butu. On a ça dans SNCF, 16 ans, on a cassé. On a la gana béar, monsieur. Au moins, on a posé à 1 heure, on a côté na car, on a 2 heures, on a la ligne, on a vibration na téléphone. Bah, ma mignon so balai na bango. Biso tout de bani ngongo yo. Et puis, mingi peut passer là, on a ba deux boulots. On a poto so sali bongote, mayangani, au vivre te. Au ça, ba projet mine n'était. Vieux en a courage. Bisolo wa to timbere masula ngona tongo. Yango yo salabwe. Nga beta na nga. Pour mere soga ye to ernini. To erni. To 18h26. Na olala wa ti na sukuli na lie na lali ti 21h30 na démarrer car na kei. Après, bon, voilà, na 2 heures du matin, na 6 boulot, kuna na zongi na nga pale. Na oula na nga iti 8 heures na keso boulot à tongo. Boulot, ils appellent entreprise, moga ba japonais. Moussala pe na umakasite, bon, moi, ça. Nga, ils ont le bénin l'hôtel, moussala na umakasite, bon, na osa na nga. Na banda yon pega, na banda yon le premier, moussala on a banda yon le premier. Banaï Moussala on le premier. Non, ça n'a pas. Soleil de Anna Batuguna, Ebsinga, ya, Kwanga, Gosaganate, Kwanga, Kwagana, Ninga Mugete. Bazana ba prime qui n'a pas de 700 €. À part salaire, Ngalo Wana intérimaire, pour proposer un CDI à 3 ans. CDD, il y a 3 ans. Ngalo Wana intérimaire, donc, Nazana 2700 balles chaque mois. So na kangisu kuna SNCF, I see it. Obudi na ne na osala mwe logo mobo. Ozomona. Donc vacances zo ya bana il faut bagene vacances makambe belé. Donc année au il faut na ngene ko saka na nkoto ngene Barcelone. Ano na nisu makamba France ité. Na changer na pays. Année au Barcelone, année prochaine Italie. C'est tout bon c'est des programme. Donc voilà. Moi, c'est un bano et bisanga mambe belé abi papa.
obi ba vidéo sala kana kuma ko tanga ba commentaire bato ba finga kayo eza manque de respect tika biloko wanguko boyebi période mo apexa ngana sala so ba live te ngara osa live bato ba sala ba commentaire bazo finganga orge bilo wana bana batanga ngo madame na ngatanga ngo na sala vidéo na finga mutu te na lobelanga mutu mabete na loba na sala analyse na tiki nanga mais au moment ba commentaire bato bazo finganga madame na ngatanga bilo wana na musala au mona zane ne lo osala te a côté na vidéo na ngazo landa te ba écouter na matoyi azotanga pena ba commentaire alors il faut botika bilo wana ba vidéo nga sala ngwa mbongo te na ebisa déjà bino nga sala na tikala kolia TikTok banana côté na TikTok e footinga ko me 2,50 €. Na tikala pe ko zongo te na kipa ngo te. Na eba yuko teke futaka nga. YouTube guto nga ite muna sela ka ba video na nga na YouTube batu musumu to bataka ngo. Facebook na talaki ba mbongo afutaka nga banda na banda Facebook 34 €. Na sela ngo. 34 €. Na auto sala nino ya JB Monantsuka 5200 partages vidéo na sala ya Monantsuka 5200 partages 442 000 vues so na kocho côté na Facebook na nga oluki vidéo ya Monantsuka otala bato yo ba partager yango ba video ekotaki na sala ka so vidéo moko boye izalaka JB mpia na Amida wana susu mais combien va futa yo 13 €. 13 €. Ko carburant na tchaka boy au gros cylindre carburant na voiture na tchaka boy 110 € plein cho 110 €. Siko so ina osala be mission pona zo mbongo 34 € pona sala ngone boza na place na nga pona sala ngone absolument rien. Kouvana te sona osengo ker tchaba ker eza po bakata vidéo te eza te que po na zo mbongo soki na sala ngoni non moi je calcule pas ce genre de trucs. Zombran donc sona osenga bino bo tchaba ker bo tchaba pouce bochaka nga sona osala ba vidéo na ngana sala na ba bisika musu awate na communauté na biso te sona osenga ba ker na ba pouce na koma katina ba 10 000 pouces ya mindele bazochaka ba pouces bo so na osola masolo ya ba Tutankhamon ba Kenaton masolo ya ba pyramide banini nazosola science na komi baloli siko na lati scaphandre na nga égyptologue ya Omotunde omona pena ba mindele bazocha ba ker ebele parce que ils aiment écouter ça ils ont biloko moko très important voilà. Mais soyez na sengi na bino bocha ba pouce bocha ba cœur bo vimba ni bo to chate musuku tuna osala nge mission musu mazo tuna nga masolo ya JB Mpiana c'est comme si na rapporte parole à JB Mpiana nga JB Mpiana na kutana mbala moko na ndako na ye mbala moko na vinanga na Mercedes moko bo 190 na kin. Toi, on a frère Gilles. Tu commis côté à foire. Tu mon type moi au tchalo bogo. Tu balugi to yeti liboso ana Rio. Na eba paye. Te na moni mutu mo matama boy pembe. Abisinga tata neni ko mbote mukubwa. Obi penane na boy na okende na réunion moko extraordinaire na ma campagne pa ya mukulu. Mukulu nani? Ngaka seki emenea. Po emene ya kumbone pe yaki mukulu waba mkulumpa siko habite pas JB Mpiana abi vraiment se botika nga na o réclamer JB Mpiana benda moi 30 $, apesa bino pona carburant na teli moi mai to yaki nga bi to tambola to me maiti na ma campagne to kuma mbali boso na mona JB Mpiana bo azaka na no jeune wana yaki kala Rio mutame manga pa ya JB Mpiana nga de près na ibina nga JB Mpiana te na tigala na ngokota ngala kota ba concert de
concert moko na boy concert mais concert en plein air parce que on a qui pire mutu na gâteau bifens et qui na winza delfo biso aki bana matonge to ye wana na ba père leg na biso to yo pesa gâteau bifens maboko po aki mutu na ngape na ya terrain zomona concert ga moko nga na kota wana ba concert mingi na banoko keneza gi amanga banzambe tangu ba Renard Bonke ba Mike Evans bazoya na kini ba frère Kabati mutu bazoya ko beta musique loko baki ba pire vie na nga quartier biso ya na biso to fai na biso to Zolanda frère Kabati azoyemba mais nga concert na futati même na poto wana na kota concert bar na kota kate boîte de nuit na kota kate sikona tika bana na nga pona ndokota boîte de nuit tango na ko bima o mwana akoya ki na escalier akufi na bimi papa Zoba obima bolole nzambe obima bolole nesi mwasi ona otanga kombota banoke ne Kinshasa akangeli bana na ye na port na ndako ateli bango bilo akolia na kati ake une semaine na Kinshasa ako zonga bwe bana banie kangama bango tina mipende banie kauka leta botola e bara misatu ti lelo atikala ye moko mobala kima bino basha ba congolais bo comprendre makambo te tellement bo basoba mingi bolinga pe ko yeba te ezokende pe ka nengwana te kafa pio lengite na mona bena batu ba google yo sale mission ndenge ozolia oh et yango eza journal télévisé ya TF1 oto ya France 2 o mutalia te be mission kuto ba yambaka Sarkozy na vera mai donc mai ndeza na problème te kolia ndeza problème n'importe quoi année passée na osala émission na elamba musala osana bilamba te osana bilamba te Fabien kuswanika kutala taka ba cravate bino ba fungula bino miso bino ba fungola bino miso na ba sentiment na bino ngara muta ba sentiment te ngara muta ba sentiment te karate na oke nanga bolo na la ta 2 heures du temps après na kenanga bon voilà ngara soyi te la bibunde nanga musala ndeko ngate o na la teza tenia musala ta moni yango tenia musala